toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Palandi ya DMTV mbote nabino tozali na esengo ya kosolola na bino lisusu lelo pe tozali na Elisiak tozali en très bonne santé malgré pasi oyo ezali kofrape mokili mobimba et plus particulièrement République démocratique du Congo oyo ezali exemple te na pasi wana République démocratique du Congo connaître déjà baka ya décès et puis chaque jour ezali koleka baka ezali se multiplier en tout cas RDC koki s'attendre te na pire mais lokola mboka yango ezali mboka oyo nzambe te alingaka mingi te esika nzambe avandaka espoir to pe foi ezali nzambe ya kosala pour que tokoka koconnaître pasi makasi te po ete tovivaka déjà chaque jour na pasi na oyo etali sociale ya population na oyo etali mpe déjà makambo ya santé parce que malaria ebomaka mpe en tout cas bato ebele na mboka na biso sans compter bamaladi mosusu ebele oyo efrapaka la République démocratique du Congo. Alors lelo toye na cadre kaka ya pandémie oyo ya coronavirus oyo ezali kofrape monde pe République démocratique du Congo ba peuple ya monde ba scientifique ya monde bazali kofaire usage na ba imagination na bango na mayele na bango po ete bakoka kobunda kozwa kisi nini ekoki kobikisa maladi oyo to pe vaccin oyo ekoki kopermettre koza immuniser contre maladi oyo de sorte ke koka kokota te parce que ezali déjà koboma bato ebele na mokili soki totali kaka bongo eko silisa vraiment mokili parce que système nango ya propagation ezali système moko oyo ezali pratiquement inévitable à moins que obatama o se confiner ou éviter contact vraiment na bato mosusu nde yango d'ailleurs chef de l'état na biso Félix Tshisekedi a renforcé ba mesure na ye azwaki ba mesure oyo nyonso chef de l'état azwi ezali nde mpona koéviter propagation ya maladi wana ezali plus na cadre ya prévention mais bato bazali kocontinue quand même kozala contaminé. D'ailleurs, si nous allons en isolement pour éviter que la province pourra subir lourde perte peu due à maladie oyo parce que tu dis déjà que na Kinshasa ba moyens allaient limiter bongo imaginer un peu na intérieur du pays vous allez ndengeni une phase décision de la part du chef de l'État. Alors lelo sujet na biso tonga to le belato vanta makanisi na biso quand même mingi na esika oyo batu bazali kotia mayele batu bazali kosalela imagination na bango mpona kotrouver baremède nini oyo ekoki kosala ke mutu soki azali komanifeste basymptôme ya maladi wana ndenge nini bakoko na biso bazalaki kosala kala mais bato bazali en tout cas toza komona baremède ebele eza kobimela biso misusu na ya malamu misusu na ya mabe nyonso ndenge tozali koloba boye ezali non sans conséquence parce que misusu mpe ekoki kozala na ndenge na baconséquence moko ya mabe nde na propose bino bolanda nano image oyo ya illustration ebongo na nsima tokoya koanalyse quand même aspect oyo wana ya koluka kobikisa coronavirus na ndenge peut-être ya bokoko. Nous allons revenir juste après pour que tu continues à analyser na biso boza na DMTV ndenge tolobaki soki oza déjà abonné merci beaucoup soki oza nanu abonné te cliquez pour s'abonner pe cliquez pe à droite une cloche va apparaître bote balandi nde tomonaka awa lisolo mosu ya kolobela te mikolo sije kaka ya sinda donc nde bomona na nzela oyo nauti koluka sinda donc mosika ekomi recherche nakoti ti koto ya bilanga na mati likolo na nzela oyo bomonaka banzela trop risque mais naokende kaka naoki koluka sinda nde tomonaka na bilili awa donc sinda ekomi diama ya kosakana te donc na bilanga eza lisusu te donc ekomi diama ya kolobela te nde tomonaka na nzela
na utuluka sinda nanga yango na jongo siko na lozonga siko pale de to mona kana bilili a do sinda moi kutu ko lobelezati ekomi recherche fort de to mona a do moyen te do nzela moko trop mystique de bo mona kana bilili a voilà. Wana wisa na yongo ile lukira bashanja. Nana 1000 francs mobimba. Oza 500 francs mobimba. Eko mona na? Yeah, mam. Babylon est comme recherche à moyen te. Tu peux l'andila kake. Sinde comme ya ko luka. Mais on va beaucoup tango pe, ya ko zala susote. Ah, comme recherche ma case. On a yo ko tu ami difra. On veut bomba na ndako. Kotinda yo ka lisusu, kendo luka mazudi oye ko luka. Kendo luka malumba oye ko luka. Na ba judi susu. Ayo ka kika malumba. Lumba. Ati ba sengsa ka ngoka na ti na nani. Nyoka. Nyoka wana pana kumuna ngo antuka ebi makana na ilanga. Ilanga awa. Mama ekabiti soyo normalement be rotoki sa bien otiaka na maya moto. Bon so ina ngina sala ngo pembeni. Donc yango normalement otokisa ya rotokisa. Malamu za rotokisa. Siko esunga na nini mingi. Ah, kosu. Ah bon. Ah, biloko tozali komona ngo pamba lelo nde koyebela ko en tout cas, merci beaucoup maman. Boye combien? Mon piku 200. Bon, oh boy na kotia na mai quantité nini ya 200. Kati deko kwa mai ebundeli na biso. Ok. Donc mobimba boye kokota 4 ebundeli. Ah, c'est bon. Merci. Maman, oh kasani. Ah, buluku to Ah, eza pe karati. Si na biso pensa si pensa ya oya kala biso ko tobota miteti. Ah bon, et où est la wapi yango? Et où est la zamba? Ana ishate frate. Ana kishasa bako sinapeza Ah bon? On a mona kango bambala kango mwa batija milai. Yaka batija milai bongo sona yebo bongo biso to Ah, ok. Donc kangi déjà mutoye azui na ye kaka sachet ne ka boye. Ah, boye ne combien? Ok, merci. Donc, il y a peut-être ou bien au Soparama Yamo. Ah, il y a fois toka. Matoka Kaminde ou bien à toquer bandele rotoka. Atoka Makasite, hein. Poto bomba penza puissance, hein. Ce qu'on va lire la gangope ata et logo teto, les aga ou melika la boisson kandengewan. Ah, il y a pamba, miliki.
côté peut-être sukali kaka. To miel. Ah, ok. Donc na kolia on a lipa gâteau, mikate, ndenge kaka na kolingela. Voilà, boti kolanda moi image na biso totie wana ya illustration mpona komona phénomène oyo ezali korégner mikolo oyo na Kinshasa, surtout na ba réseaux sociaux tozomona bato bazali kopesa ba conseil na ba sens ebele ba conseil kili à propos ya ba matiti ndenge biso toutilisaka deja awa na babokono ebele ezalaka boyebi ke mboka oyo etonda na batradi praticien République démocratique du Congo, particulièrement Kinshasa, toza envahi na bato bamibengaka d'ailleurs badocteur abusisme azondenga badocteur tokoki kotanga bakombo lokola ba Abarai Mole yoka bakombo tozali na badocteur Mwanzali bakota ya bamasina kuna tozali na badocteur Kabe baza komibenga badocteur mais en fait bazali batradi praticien bato oyo baswanaka na ndenge ya bokoko bazali ebele na bamama bazali ebele mais lokola biso koto toutilisaka pe mingi bokoko na bamaladi so tozali nango coronavirus ekoki kosala exception te ekoki koempêche te ke tokoka koutilize yango tokoka koutilize bokoko mpona koluka kokombattre yango surtout ke ye azali kobimisa basymptôme lokola ya grippe oyo ezali na bafièvre bamo de tête kosu oyo ya sèche wana oyo esaka pasi na gorge donc tozalaki na baméthode ebele lolenge nini ya kosoigner barume kosoigner bakosu kolutter contre fièvre oyo bakoko na biso baparent na biso bazalaki kosala. Alors phénomène matiti ya bokoko tomonaki même asalaki vidéo moko comique mais ezali reflet ya baréalité na biso awa na Kinshasa. Alors phénomène wana ndenge tolobi ezali kotinda bato ebele vraiment na bimeka tope na bimelamela et ce qui n'est pas sans danger parce que bato bazali ko se permettre kosala ba mélange misusu ezali incompatible, c'est-à-dire que quand un produit misusu oyo kofi ko mélanger te na produit X. Il faut donc na bato ko éviter kosala ba mélange n'importe comment, ko mélanger n'importe quoi, c'est kozala vraiment très prudent parce que au lieu coronavirus ya ko bomayo bimelamela oyo meli nde ekoya bomayo. Je rappelle que mingi d'ailleurs bazali komela ba matiti wana mingi ba ko présenter ko tout peut-être ba signe te ba symptômes te ko ki ko sala ke ba suspecter bango na bokono wana ya coronavirus ezali kaka titre préventif nde bato bazali ko se permettre ko sala ba mélange wana ya ba matiti na biso lokola ba sinda ba bulukutu ba kongo bolono ba kasa ya mapela ba lumba ba nzete ya manga bangadiadia batangawisi voire même na ba makaso. Donc bato bazali kolia bilia donc bololo kota na nzoto on dirait coronavirus ya za vraiment un problème na bololo. Ce qui est un danger et sengeli koyeba parce que ne serait-ce qu'à kotuna la tradi praticien ngo bazalaka o baza vraiment expérimenté dans ça na bango ba yebi que tel nzete ba ko sanction na nzete bo tene tozali par exemple une information ndenge tozoyoka à vérifier. Bien sûr nous n'avons pas la prétention de dire que c'est vrai ou on a les réseaux sociaux que maman moko boya perdre bana na emi balé na commune ya Masina parce que amelisa ki bango mélange ya Congo bololo na citron et oyo ezali visiblement incompatible et qu'il a mélangé yango bana ba meli et meli bana na liwa. Donc voilà ba mélange oyo tokoki kosenga na bato bakoka kosala te parce que c'est même non yebe loko ozo mais les alliés pour lutter contre mine. Je dis par exemple que pour lutter contre ma forte fièvre je dis que na kala ezali na ba formule ebele oyo bakoko balako sala omona tantôt bazwi batokisi mai ya moto batie bamatiti misusu na kati wana yo bazipiki yo bulangeti to drape bazipiki yo na kati tangu mai wana ezotoka na bamakasa wana to banzete wana batiaki na kati wana facteur wana ezobima ntango ezozwa yo automatiquement eza kokitisa yo fièvre na ndenge ya moketo wana ezali baformule oyo esalama mpe bato ya kala en tout cas oyo bauta na bamboka bakoko na biso bamama na biso oyo ya kala pene ya bakinshasa te bakinois te bayebaki baformule oyo wana ezalaki kosoulager en tout cas contre bafièvre ya makasi, contre barime, contre bagrippe omona mpe grippe esilogi lokola bamondongo
batangawisi. Donc la formule est qui est belée, mais n'amboka te ba yeba qui que pour ça là mélange n'importe comment et pour qui qu'on me mappé naliwa vraiment ezali concept ezali qu'on peut se quoi attirer attention à batou maladie oyo to yebi exactement qui finit et qu'on combattre yango bien sûr biso na ndenge pe aboko ko sengeli to ko expérimenter ba outil o ba ko la biso ba tikela biso kaka na biloko nzamba pesa biso ba nzete ba kasa ba fruits oyo ezali ko combattre naturellement pe ezali ko permettre au système immunitaire c'est ça qu'on se défendre yemoko contre ba maladie kili mais ko ça la mélange ya ba kasa oyo ezali incompatible et ko mema yo pe na liwa to ko ki ko mema yo pe na une maladie grave on dit que biso na domaine ya bokoko awa malheureusement ba essai clinique et ça la kanangote tout ça fait un problème il y a dosage ba ko ça ka mela vert le wana to ka ngotro vert moko na tongo vert moko na midi vert moko na pokwa mais ba vert déjà même toujours des à dimension na dimension vert ya bambou et ça dimension mon côté na vert par exemple ba mela ka whisky donc ba vert ezali ya ndenge na ndenge côté wana déjà il y a un problème sérieux par rapport au niveau il y a dosage mais maintenant ce qui mutu yo moko zali ko une maladie oyo yebite une maladie oyo eye tomoni yango eye sikable en tout cas la forme oyo ezobima mikolo yo covid-19 wana donc ça coronavirus il y a 2019 ndenge epimeli ezali vraiment na virulence moko terrible mais côté mosusu regret ezali mwa mingi ezali ke ba traduit praticien na biso oyo basaka makelele mingi wana depuis coronavirus ebandi atozomona bango te baleka ba publicité na bango c'est vrai so continuer ko leka ka pour la ba maladie soit disant bango ba soneka wana ba spécialiste ya ba maladie sexuelle ne bango faiblesse sexuelle bango olingo bota bango mais corona eye ne resterait que koyoka ta ke traduit moko zo ba tantanga na koti zamba na osala ba recherche pour la maladie oyo na lukandete ko bikisa yango rien silence radio mais peut-être lobby pour on a ya bimi que même na misusu ba leka na ba média oyo sala pe ba makelele awa ki ya sonya ba maladie incurable nyonso mais silence radio toza komona bango te population a komi ko bunda yemoko ko luka ba recette ya ba grand-mère na ndenge ba koko na so ba lai ko sala kalame to ça pour ça on na ndenge ya mabe certains mélanges ezali comme mabiso na liwa et ce qui est malheureux c'est vrai que ezali na ba makasa mususu to yebike et concours kana ko kitisa fièvre wana évidemment sur fièvre massif on peut toujours l'utiliser mususu oyo ebundisaka ba rhume wana ba grippe wana donc suko ozana en tout cas yango soko dame yango to soki o appliquer yango to pe au meli yango sous forme ya liquide et si ça rapidement ko suko rapide ba biloko wana pe bi banda kala isaka nango pe par rapport à ba symptômes oyo coronavirus ça ko présenter na mutu oyo a bandi ko la justement ba signe ya maladie wana donc il y a toujours moyen de combattre yango par rapport à ba makasa na biso quoi donc yango ndelo ko tonga to donc voilà sujet na biso lelo ezalaki sur un phénomène ya ba matiti ya bokoko ba kisi ya bokoko ndenge ezali ko régner na Kinshasa et tozali ko zoba information ndenge na ndenge en tout cas DMTV nous vous appelons à la prudence makasi soki kisi wana omela yango nanu te komiyo kozala moto liboso komeka yango te en tout cas vraiment éviter surtout même na bana omelisa bango surtout que soki ozoprésente na basine ya coronavirus te fièvre elingi koloba coronavirus te est-ce que coronavirus depuis eye etie bamaladi misusu na pause ngungi azoswa lisusu bato te apesa malaria tifoide eza lisusu te question mpe tozomituna yango wana merci beaucoup bozalaki na DMTV espérer que vous retrouvez quand même compte na bino na analyse sociale le lope na information autopsie vous allez une histoire et on retrouver bino très prochainement ce que s'abonner na une chaîne oyo au s'abonner et puis ceux qui ont aimé ndenge sociale analyse oyo si que la biso j'aime on fait la biso bien DMTV vous dit au revoir. Bonjour, vous êtes sur DMTV. DMTV nous encourage à nous protéger contre la maladie à virus Covid-19 dit coronavirus. La prévention vaut mieux que les soins. Lavons-nous les mains régulièrement, surtout au moindre contact avec une tierce personne ou une surface quelconque. Gardons une distance d'au moins 1 mètre entre nous. Protégeons-nous.